oyo azali mobali ya kobala te. Diego oyo akota libala pa saratola. Mobali oyo bomonaka atiki mwasi na bana ake kota libala to akelinga mwasi mosusu. Modele ya Diego oyo azali mobali ya libala te. Me kasi toza komona ye wana na saratola baforme couple lokola likembe balivre otokotanga na kala. Papa Mosekonzo na mama Sakina. Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poso laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Atumusuna na TikTok ya ke pato te pa je papa pato na mali. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà ba ben ba ben on la salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi zambe allez o kaleso na nga na uto nika donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yeli mama osala aye na lingi kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko banda Zaire banda Zaire, Congo e banda Congo, Angola e banda Angola, Afrique e banda Afrique. Bandeko na ngai mobali oyo aza na comportement ya Diego. Kobanda na ye moko Diego azali mobali abongi na libala te. Bandeko banda akabwana na mwasi na ye wana toyoka teke akabwana na mwasi na ye po mwasi na ye atrompaki ye. Rien du tout. Banda akabwana na mwasi na ye toyoka teke bavanda na famille ya mwasi babongisa makambo esimba te yango akenda. Eloko toyebi kaka akende repetition azonga te. Lelo oyo
tomonaka bango baforma couple ya likembe. Papa Mosekonzo na mama Sakina. Nayebi te soki lokola balivre wana, soki lokola baroma wana Zairwa ebimaka lisusu te, bango balingi bakontinue épisode ya mama Sakina na papa Mosekonzo na ndenge ya YouTube. Kasi papa Sakina na mama Sakina bango libala na bango ya liboso ezalaki wana. Me soki totali Saratola ye moko eboteli na ye ndenga boti bana eza kaka libata, modele libata. Alors lelo oyo Diego oyo balingi babimisa mobali malamu, aza mobali malamu na nini? Na caractère, soki caractère problème eza te, me biso tozolobela libala. Tozozwa Diego musicien te, awa nazolobela etanke musicien te. Nazolobela pete Diego lokola mwana ya mama na bango. Nazolobela pete Diego yaya ya baleki na ye, leki ya bayaya na ye. Mais nazolobela Diego lokola papa homme marié, mobali oya bongi na libala, mobali responsable. Alors Diego azali mobali te oya bongi na libala, abongi na libala te. Boye pena lobata irresponsable eza te. Po eza na mibali irresponsable, mais abongi kaka na libala. Kala te akokoma responsable, ou bien moko alaka irresponsable, mais aza na makambo ebele akipaka, mazaka irresponsable. Mais Diego ye penza mobali oyo abongi na libala te. Akima mwasi na bana misato, akimeli bango pe na poto te, akimeli bango pe na Lubumbashi te, akimeli bango na Goma te, makimeli bango na distance ya 3 km. Bandeko kokamwa papa bamemi etina poto na orchestre akimi te, azongi alakisa aza musicien solo. Bamemi bango bakende États-Unis, bakangami na aéroport abwaki ngunda te, azongi alakisi azali musicien solo. Alongwe afingi patron te, akepe na groupe mosusu te, abimi musicien ya solo. Mais comme mobali oyoyo vraiment azali mobali ya libala te, bisika pe azali bokanisa teke kuna nde akolakisaki azali mobali ya libala. Non, kuna bisika azali aza komibongama, azobongisa vi na ye, alingi nde babokola ye. Awi eloko yango wana ye nde akoki kobokola mwasi na bana te. Akokaki na ye kolesa bango po abanda kovanda na bango, bakokaki na bango kovivre, basala famille ti bana bakola po bana Kongo. Mwa mbongo alinga kozwa oyo azwaki, soki apesi mwasi akobalola ngo babandolia, ye moko mpe azosala. Malingi vi wana te, alingi komataka na bamoto te, akei alingi nde bazwa ye en charge. Yango akei bazwa ye en charge na mama Sakina. Bamibali ya boye bazali mibali ya kobala te bandeko.
surtout lokola azalaki ne na rien. Amoni ke mwasi oyoyo aza na biloko, aza na mutuka, amesana pe koya chaque fois na kuna bisika ba repetaka, asympathize na ye, bakabelaka ye bambongo, bazosolisa ye, bamemie na voiture baketike na kwe ya balabala, mokolo mosusu bamemie na voiture azonga te, mwasi atala boye na ndako kutu bilamba ezalaka te. Voiture koleka boye balobi tala motu moko aleki wana lokola Diego yalobi eza ye te. Po kuna pasara tola babongisela ye bachemise, bapantalon, bilamba, biloko tu. Donc ndenge azali wana soki abimi na ntongo ti pokwa Sara tola ayebi bisika nyonso ye azali. Telefone ekangamaka te fo ezala ya kofungwama. Me Sara soki akei kaka na kine akokokanga ne telefone Diego akobenga akokozwa ye pete. Soki ekutaki voyage Diego akobenga akozwa ye po kaka batinda Diego po ya kontrole Diego. Me soki ye aza na moma oyo ya makambo ake kuna akangi telefone Sara oyo bomonaka. Ndenge aza wana na Diego moto oyo bimaka atompaka moninga eza Sara. Bokanisa te lokola ya tia Diego na ndako azali femme fidèle. Loin de là. Bokanisa pe te ndenge aza wana lokola mibali azalaka na difficulté ya mobali, azalaki na difficulté nde ya mobali oyo akobala ye. Me mobali oyo akomatela ye difficulté ezalaka te po atiaka mbongo na ye pe bamisusu batiaka mbongo mpo na ye bakoko bien sûr. Ndenge bomonaki koko moko abimaki na hotel na fi moko ya jeune fi wana azwaki maladi ya mutu. Koko azalaki na 85 ans. Fi azalaki na 21 ans, soki 20 quelque 25 ans. Ndenge moko Sara abimaka na bakoko ebele. Bon, ebele te me oyoyo basalaka na bango bafaire. Po Sara, po sasa ye, fo zala pe pene na ye, bosololaka boye. Ndenge ba journaliste oyoyo azane mikolo oyo. Amekaki na oya biso, oya longwa, Pole Mukendi alobaki ye bongi amela nde iji adesa oya poto. Makomela iji adesa oya salami paya Diego te. Lokola komela iji adesa oya salami na maboka Diego te. Akoko bima pe na mwasi oya bima na Diego te. Eza te Pole Mukendi amonaki Sara mabe. Sara sokotali ye aza mwasi kitoko. Ataza munene bongo aza mwasi kitoko. Me Pole Mukendi alobaki te. Ngai oyele Diego na matelango. Amonaki kaka neti azo matela Diego na sima. Pole Mukendi akenda. Yango wana moto oyo Diego oyo azala mobali te. Pona ki responsable kaka te mazali mobali oyo abongi na libala te. Bandeko botia na mutu na bino aza bongo. Na Sara tola pe fitir eza te. Fitir ekozala kaka soki mwana na bango adeza akoli babandi kobima na Diego wana bakontinue ensemble. Adesa pe abala te azala kaka na Diego. Pe bakoko continue lisusu soki Sara konti ya Diego na banki ezotonda
po Diego azana continue privé ya ye moko batielaki mbongo na Sara. Diego bisika kende salaka bilanga mabele wana ezalaka ya bango mibale, me Sara muta somba yango légalement eza bongo. Donc Diego akokoteka pe parti na ye. Diego asalaka bilanga na parti oyo ya ye na parti ya Sara. Kuna nde bisika zwaka mopepe. Me telefone akangaka te, aza kontrole na Sara. Me esalaka nango kaka pamba. Po Diego, après avoir kosala bilanga, fo kita na mai asukula, alata bilamba, azwa transport azonga. To ye moko Sara akende zwa ye. Diego kuna eyebani nango mwana mobali oyo asalaka bilanga aliaka pe kaka kuna na bilanga. Basi baali ebele, aliaka malewa oyo batekaka kuna, to aliaka malewa oyo voisine na ye asali bilanga alambi, pe bolingo basalaka ngo kaka na mai. Bisika bakende sukulaka. Bien sûr ezalaka tura mibali na tura basi, me bisika basalaka bilanga tura basi na tura mibali ezalaka te wana na bamboka. Nakanisa bato oyo bakoli na mai ya njili na babilanga mai ya njili bayebi yango. Basi moto basalaka bilanga, mibali oyo basalaka bilanga bazalaka moke. Tango basukulaka ezala na tongo, ezala na pokwa, alors basukulaka nzela moko ou bien yo kote oyo moso kote kuna bozotala na te, matiti moko ebare wana, me na kati ya matiti wana okomona no kaka. Alors basi mo bakotaka na liputa azosukula, me liputa wana akoshanzela mosusu wana bozosukula ensemble. Tango mwasi asukulaka na liputa bozali ensemble. Yazo sukulawa, yozo sukula pe awa pembeni. Okobwakela ke meme mai, ye paso bwakelo mai. Makambo Diego asalaka yango wana. Alors, kosukula na mwasi akangi liputa na kingo pendant 1 mois. Obwakela ke mai, ye pa bwakelo ko mai. Donc Sara tola azana mbanda na ya muta bilanga. Lokola Diego apasaka temps ebele na bilanga, na basi ya bilanga. Donc Diego akoma déjà na 2e, to 3e, to 4e bureau. Surtout lokola azali mobali oya bongani na libala te, alors aprofitaka oya ye bilengi. Po Diego azali na nzoto kolongono. Diego azali mutu ya bimela mela te. Diego ayebi ko gérer musala kitoko ya bilanga, ya mbetu, ya miziki. Diego azali un bon travailleur. Wana na tjenango tembete, yangwana Sara alangwaka ye. Sara alangwaka te po ayembaka kitoko, alangwaka te po na mungongo, me Sara alangwaka ye po tango alia ngolo, ameka ngolo, aguta ngolo, ayokelengi ya ngolo ya Diego. En tout cas, aloba te ya solo na comprendre pourquoi Diego Kao kombo na ye eyokanaka koleka ya Livingstone. Yango wana Sara tola azali na Diego po ngola bongo amona yango te. Na milia bato ya théâtre, na milia bato nyonso amona yango te. Po tozalaki na Karashika neka na Cassandra, Scorpio za nani? Po tozalaki na Karashika neka na Cassandra, Scorpio za nani? Po tozalaki na Karashika neka na Cassandra, Scorpio za nani?
po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani Atumuso na TikTok ya ke pato te pa je pa pato na mali. Auto sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba femme holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà la ben baba. Ba ben on la salle de bain aussi sokoti ba mon na chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sokola na kikoso boye. Oye makolo na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na nga na uto nika donc na yeboye na passé no makolo na nga silisi la fille ba yebi mama osala aye na lingi kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani à danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani à danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani à danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.